Bienvenue sur Masolo ya Jonas. Nagata épisode oyo na memeli yo lisolo ya Zakalara, Zixeng na DJ Momboshi. Ok, alors nabandi avec Zakalara vite fait. Concert le 28 mars 2026 na nouveau casino de Paris. Nakoma ko bouger, mais nazokende na ba concert nyonso te. Biso toutaka musika. J'étais là na nouveau casino de Paris. Na concert ya Bina File na yebi salle pour na kozonga lisusu na salle wana, le fait que na kenda déjà, donc c'est beaucoup plus facile pour na nga, mais biso touta musika, donc ba calcul eza mwa ndenge mususu, mais Zakalara aza na visibilité pour l'instant, akosepelisa batu ndenge Bina File asepelisaki batu. Moi façon nazo filmer moi ba concert à mon mikolo ezosala batu bien na ba page kuna, donc quel que soit na tiango na page na ngai Masolo ya Jonas ou bien ba page anonyme, en tout cas et filmer na ngai ba vidéo na ba short et ça la kitoko makasi, même awa na YouTube des fois na chaka. OK, ça c'était côté Zakalara, bato à Paris bo chaipwa. Côté Zixeng et DJ Momboshi bango mibale bazali kosala featuring. Titre ya nzembo eyebani nanu te, baza en studio, mais na mwa extrait oyo toyoki wana eza très probable titre ya nzembo wana titre nango ezala Liboka. OK, baza la visibilité et bango nyonso mibale bazala sujet ya invitation na CESAC. Alors cette fois-ci soki et la même chose, je ne sais pas. OK, ngana osala chronique, c'est pas pour na ko encourager bato akende na direction moko boye oyo l'état ezali ko juger que eza direction ya bien te. Non, na osala juste chronique ya makambo ndenge eza ko leka ndenge pe eko leka après sortie ya single yango, donc tokosala pe kaka chronique. C'est bien parce que na moment oyo bango nyonso mibale ba jeune baza na succès basepeli ko collaborer, donc ça linga vraiment bien naozela nzembo wana vraiment avec impatience. Voilà, je suis Masolo ya Jonas, je suis de retour. Merci beaucoup.